Messieurs dames, à cette très grande émission Tour de contrôle. Émission proche avec la population congolaise. Les lots Tozalines Siangouakwe, Yebisabino était. Toyambi Monamoka, Romeo Kiangao, Yazali, l'un des Congolais, Oyo Azali Pebongo, un jeune qui produit les idées meilleures pour son pays, qui produit les idées pour notre Tine Koluka, pour trouver la solution, un bon scientifique, parce que nous a appris en sciences de recherche, des informations, en sciences des recherches. Donc, à la recherche scientifique, un bon scientifique, c'est celui qui fait les observations dans l'environnement et qui propose des pistes et des solutions. C'est un bon chercheur. Lui, avec des recherches qu'il a fait, et à Elibiso, projet Oyo Ekoki, comment lutter contre les embouteillages, parce que que les embouteillages est commis et loco Oyo, ils allaient côté la sécurité. Dans tous les secteurs, ils allaient loco Oyo, trouver solution dans l'autre. Tant soit ministre provincial à transport, tant soit ministre de transport national, azali ko tatabana surtout dans le secteur wana, il y a lutte contre les embouteillages. Mais avant d'y commencer, je salue tout d'abord. Je souhaite joyeux anniversaire à mon grand frère propre Orphée. On a bien pasta Orphée. Joyeux anniversaire, longévité, prospérité, plein de bonnes choses, qu'il plaise à l'Éternel de t'ajouter toute la pension biblique et toute la pension sur la terre des hommes pour servir Kongomani pe ba fidèle nyonso o bazali koluka kozwa lipamboli na ngambu na yo et yebisa mama lelo alamba oyo yo lingaka kolia mingi mingi pour ko pambola mokolo oyo botamaki, je crois c'était hier le 8 janvier oyo botamaka, longévité, prospérité, plein de bonnes choses, pasteur Orphée. Motama elamu, happy birthday off to you, kolo abatela yo, ezala bongo mukolo malamu, pona biso toyebi ke tokolia tokomela pe tokosepela na mokolo ya mbotama na yo, kasi tokatsa na ngambo ya mona mboka Romeo Kianga, lelo oyo ezali mokolo oyo ko présenter biso, projet monene, ozali kobenga, lutte contre les embouteillages, ezali projet, Kimisa embouteillage. Kimisa embouteillage na kati kuna toali komona nini comme contenu ezali nanu nini o ezali ko motiver yo pourquoi Kimisa embouteillage. Vous avez la parole mon amboka Romeo Kianga. OK, merci monsieur le journaliste na oyamba oyabi ngai d'abord da présenter déjà Combo Romeo Kianga mwana mboka patriote oyo tozobenga ba wazalendo ya Kishasa ezali biso. Donc yoza wazalendo ya Kishasa. Wazalendo ya Kishasa patriote. OK. Biso tozana mboka moko Congo ezali mboka ya kitoko. Okay. Mboka elengi. O nzamba pesi biso. Mboka elengi. Mboka elengi. O nzamba pesi biso ba Congolais. OK. Mais ezana ba Congolais mususu baza ba patriote te bazo comprendre mboka dimension mboka Congo te. OK. Et biso ba patriote o to bali si molimo na biso na mabele to comprendre mboka na biso. OK. Comment na problème lelo na ye na problème ya ezo déranger ville à Kinshasa na problème ya embouteillage. Mais ces journalistes n'ont pas comprendre que mboka Congo est-ce que tokoki ko luka solution te tokoki ko défendre mabele ya Congo te. OK. Tokoki ko sala quelque chose te que eloko ezo déranger ba Congolais chaque fois. To silisa yango. Yango omoni en tant que patriote. Na fandi, na raisonner, na zui mayele, na zui spiritualité. Pourquoi? Ya liboso na zoe bisayo na Congo, po na Congo. Yeba mo lelo, il faut zala makasi na spiritualité. Oh. Soko za makasi na spiritualité te okoko kata ta ba pesho poste. Ya munene na mboko pour réussir à mo la pasi. Oh. Oui. Yo spiritualité na ezali boni. Voilà. Et loko mutu na. Ozala ba mandona. Nazana mamandona te. Nazalina mokela keli Congo. OK. Mokela keli Congo apesi biso mboka kitoko. Et lelo yo biso tokoti na mboka o il faut to défendre Congo. OK. Il faut bato yo parmi bato bako défendre Congo biso tozana kati. Yango oyoka kili loba chef de l'état alobi kazo komisa ba jeune ba millionnaire. OK. Ezala ki ya pamba te. Sikoyo jeune nana ko luka akoma millionnaire. Ezali jeune o azali na mutu o azo réfléchir et loko na ko sala na mabele na ye et loko na ko londa parce que akoma millionnaire. Ezali millionnaire ko uta na monoko te mapata lola te. Et c'est un travail. Ango bo mona ki antake mona mboka Romeo. Bakino lelo bazo tangola malamu te na ville ya Kinshasa.
embouteillage bande banda ezokoka kosila te. Mais ces journalistes n'a pas soli solo muke parce que na kota na kati ya thème na ya projet. OK. Ce côté là embouteillage na ville ya Kinshasa eza normalité. Eza normalité. Oui, batu bazoloba banzela. Batu bazoloba batu bapesi makanisi na bango. Projet oyo tango na sali yango. Bayebisinga ke projet oyo po o confirmer que ezali ya solo yo nde muto kwa ko bikisa Congo Kinshasa na problème embouteillage. Et aussi, ça m'a la chef de l'État. Et aussi, ça président Maël. Oui, pour confirmer le projet. Et ce qui est allé à solo. Tout le monde qui a le Zambi. Projet Oyo Pesi pour la Pomisa Mboka Nangai, Nasili Sambuta na Villa Kinshasa. La Kisanga Bilembo. Alors bien Lembo Liboso, na Kosilisa Maël la chef de l'État. Kosilisa na sens nini. Chef d'État ko luka solution au coma limité. Autorité, il y a Villa Kinshasa au coma limité. OK. Les loyaux, on a pas confirmé que non. Et ça, solo. Chef de l'État lobby, embouteillage na conseil des ministres. Solution ni les amis. Et là, comme vous avez OK. Bakoki bazina ba soda, ba koti na nzela ko ba fongola nzela. OK. Ba police ba soda bazui solution te. Ba soda bazongi. Est-ce que contact na au comment qui hôtel de ville pour présenter le projet? Voilà. Na komi na mute pourquoi? Nazala ki na posa na confirmer projet oul. OK. Tango chef de l'État a lobby makamwa ya embouteillage mutu moko azoluka solution te. Gouverneur la ville ya Kinshasa Daniel Bumba a tie ba sa cynique à côté gauche à droite solution ezate. Lelo je vous dis la vérité. Makamu nazoloba soki autorité chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grand projet ya ngoyo opération kimisa embouteillage na ville ya Kinshasa. Batu bakotia tembe embouteillage ko sila ndenge nini? Pourquoi? Parce que bendela biso yango na caméra ba ta la projet la qui s'est yango présenté yango bien na caméra. Ouais. Projet yango. Tika déjà et mon ani déjà. Voilà. Opération Silisa embouteillage kimisa embouteillage na ville ya Kinshasa. OK. Nazoloba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patriote mwana mboka. Embouteillage ko sila na projet oyo. Na likamkana mikando komyo. Mikanda zela dozokende. Pona zola kisayo malamu. Projet oyo et salami na mona mboka. Mais na moni obare sika ya ba moto et lingi kolobani. Voilà place oyo omoni na bare ezali embouteillage. To lingi te ville ya Kinshasa ezala boyete na embouteillage omoni na bare yango. Koto na che très bien. Nzela na biso na Kinshasa ezala boye. OK. Mutazo tambola na kimia na pete. OK. Pona ebisa OK. Lero tuni olobi ba papier okomi oyo. Non. Et l'on a sali même pas docteur à l'université. Tozana mboka ba docteur bazali. Ba toma yele bazali. Basali angote. Mais basali angote. Mais yo j'ai inspiration. Na j'ai inspiration. Oyo na lobby que inspiration na confirmer on ndengene. Na confirmer ngo soko tali état de nation et la chef de l'état na discours sur l'état de la nation. Voilà. Chef de l'état lobeli makama mbuta lobby embouteillage comme monstre. Pourquoi? Mayele komi et Sili. Si quand on mayele pour nous aussi des embouteillages. Très bien toqué la proposition. Yangolo. Voilà. Et l'obini. Embouteillage. On les a dérangé ville à Kinshasa. D'abord à Liboso, ils allaient banzelate. OK. Il y a Liboso, ils allaient incompréhension à chauffeur. OK. Léron na zoloba. Na koyi ko bimisa thème nyon sauté parce que ça projet. Problème nanga ils allaient que bakonjamboka autorité ya ville à Kinshasa gouverneur ya ville à Kinshasa ministre ya transport provincial. OK. Ma Congo ezobela. Malaria esila kaka na Kinini. Très bien. Kinini ya embouteillage yango. OK. Bobenga ngai to tia projet o en place. To tia ngo en place to travailler embouteillage koza la ville à Kinshasa te. Lelo soko lobi ba bazo lobeza banzela. Zwa nzela ya boulevard Lumumba. Est-ce que nzela place on les amabe? Nzela mabe ezate. Mais soko ke lelo embouteillage banda tongo tiputu. Soki ko bongolo, bien sûr bakani victoire. Moi mouté ezali, mais soko ke bongolo. Soki ordre nzela ezate, ndeko na ngai, grand journaliste. Et là on a zo sepelo, moni même na ba niveau ya poto. Biso to kena ba